Isha mutapesa liwa eza nzambe mutapesa vie. C'est Jésus-Christ qui donne aussi la mort. C'est lui qui prend et c'est lui qui donne. Ya koloba ke non liwa na bango lobelinga boye wana eza na habité nazana pouvoir wana te na ko contrôler ngo te parce que yemne mutapesa biso naissance et pene mutapesa biso liwa. Ya TikTok azos na YouTube Valeria asala ba mission moko ya koloba ke il a problème ya Chibao. Mais ngai ndenge na yebi Chibao eboma ka ba concerné. Mais niti Zulema a concerné na Chibao te. Chibao eboma ba concerné, eboma rabana na mobali, na bato basali yango, eboma bato a famille. Mais Chibao ele ba seguin. Chibao yango, to ke pena bien. Ele ba seguin Chibao wana. Totanga océan te. Océan so Chibao ezali, océan a concerné parce que azam wana ya Chibé. C'est son sang, le sang de son sang. Déjà Cardozo Mwamba na papa chéri baza bato akananga ayebani bien, ayebani ba famille pour Cardozo Mwamba a beaucoup soutenu Chibé bien. C'était comme un papa pour Chibé bien. Comme un père. C'est qu'il y a une famille. Papa chéri abimi na leki. Bato bakendai ko funda ezalaki Lour Mwamba na baja. Bangomi bale bazwa ki mbasu. Comment bato bakei ko revese que non papa chéri azobima na mwasi ya libala oyo eza mwasi ya leki ya Cardozo. Babili kambo banda depuis 2021. So eye lelo na réseau parce que to moni ba innocent azokufa sikoyo. Toyebi tenga na muluba mais na muluba mélanger. Ba mélanger belé. Tout muluba mélanger. Na muluba mélanger koko na mwasi mama papa na muluba parce que comment na nganda. Tu vois? Na ça au milieu, na côté la papa chérité. Mais si réellement y a Chibao, c'est que Océan Daki na Chibao. C'est que ok na Chibao atakena. C'est que mongo, papa chéri muluba. Chibao papa chéri bon ma c'est que moi na été. Chibao ya papa chéri et bon ma ba danseuse. Bana na été. Chibao ya papa chéri et bon ma ba musicien. Bana na été. Danseur, moi na été. Oh Chibao ya kananga et bon ma kana ba tout autour. Mais s'il y a un pépin, de l'eau au baby, maman, papa chéri, pe aza na pota. Quel pian à l'oba qui a déjà que maman, papa chéri a souffert na pota bo lukanzambi. Osomona. Mais, soki, lelo oyo, atatoye na mon internet, si réellement ils a Chibao, et sauvé été. Na minute oyo, asa suna temps ya protéger réputation te. Et puis si réellement il y avait Chibao, papa Chira kangi motema tia kufela na mwana na ye abolino. O ya boti mwana na ye mayele bongo ke mabele. Akufeli bato ebele ndenge wana. Comment ko kanga motema? Maman na papa chéri maman Agnès Lusam. Mwana sali erreur, banane ba réparer erreur abana, c'est nous les parents. Oui. C'est nous les parents. Na minito yo, il faut tout na baspat ba kufie belé. Na minito le mieux à faire, le quoi to ebi likambo. Ba il faut Ken Piana libomate. Pourquoi comment Ken Piana c'est tout ça? Ken Piana ça kana Emmanuel Dodi. Ken Piana prophète c'était muto c'est ma kamone fait ça. Ken Piana. Oui. Ava libomate. Ah libomate? On se prépare à Ken Piana. Mais oui, muto ça Ken Piana makambo ya solo balelo parce que Ken Piana solo bika likambo s'est manifesté. Ken Piana a un bon pasteur près de lui, c'est Emmanuel Dodi. Prophète Emmanuel Dodi. Oui, c'est mieux d'aller voir Emmanuel Dodi. Baluka papa ou aller ça, papa ou aller ça pas hier. Baluka ça non nako loba lelo so na lobi yango ke non na eza bongo te bat ba loba nanga pourquoi na loba ta monjora akotara angola babi akufaka bazong sur analyse so sali au peu au salé la honte. Sikoyo tango aye nango na toile alobi aye nango po batu bakokufa ebele il faut to aba arrêter hémorragie wana conseil au pe c'est ça kaka si c'est vrai au Valéria Azoloba
pour arrêter l'hémorragie. Tout ça, la nuit, on va continuer au coup. Avant Esimba ba Junior, avant Esimba ba Soraya. Maman yangoyo. Bon, les cambo ebani pendant 2021. Botiki yango ba belé ba koufi, ba innocent. Si réellement papa chéri avait fait ça, est-ce que papa chéri otika ba belé ba koufa ndengwana sans kokende ko aibi ke hémorragie wana eza makasi sans ko arrêter or que petanga okendo yango ngana loba. Papa chéri penza. Aibi ke chiba oyo. Tambo ko sa pe bikila. Caméra ezalate. Journaliste aux alate, moto aux alate, boyokana baona banka baluba, basali yango. Est-ce que on dit maintenant kana motema, batu bakufati na bandeko na ye, anandeko na mwasa kufi, mama na ye azokene na okufa. Yango na zoloba, soki ba pasteur abi pasteur walesa ayebi vérité, soki nani akufi magali chitoka kufi ba obuka église ya walesa, po walesa ayebi vérité azobomba. Walesa obomba siko vérité wana pona. Pourquoi Walesa a olé abomba mutumoko bato ba okufebele vaut mieux qu'on ne pas les concerner qui est papa chéri il est encore vivant ce qui Walesa azobomba aibi vérité azobomba a okene te ba sala réunion a sol et le roni un bon pasteur osani a bengi papa chéri a bengi famille ya Cardoso babi déjà moi si mukolo likambo akufaki bosandeni bengi bango obengi na basali na nzambe boluki solution okati hémorragite siko tango yé a obomba mutu moko siko papa chéri na batonyo so ba okufa ba bata mi akite abomba makite ozomona balobi même avant c'est un akufa bandolo ba esprit de mort ezali to mona ki chef fonga likaki alobi esprit de mort eza pemena jibe ya makasi. Il fallait déjà qu'on arrête l'hémorragie. Il y a beaucoup de gens sont qui déjà... Mais ils ont prophétisé, mais pourquoi ils n'ont pas vu? Et Saint-Esprit, comment le makamundambo? C'est pas l'Esprit de Dieu. Oui. C'est total bien, il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans. C'est ça. Ndeni Saint-Esprit le makamundambo. Na pasteur chef fongi baki esprit tant pasteur chef fongi asolo ba esprit de mort et ça na nini na tout autour à JB. Mais il y avait sa nièce qui était l'enfant de JB. Qui vient de mourir, c'est la nièce de chef Fongue. Pichundonga, azolo bakeno, esprit de mort, ezali, na vie a maniqué, mais azota la prince. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pourtant, on a esprit de mort, il n'y a pas maniqué. Yo, ciblé, maman, banana, yo, banana, banana, sois yeux, t'es bête, ma petit. On sait l'ensemble Robin maniki le yebisa prince na babi malibanda voilà et le moment est ma mais tant yo oye papa pasteur chef Fongue aye na tefabi esprit de mort et ça tout autour ya JB mais pourquoi il n'a pas regardé sa nièce oh ya pesa a déclara oh ya saki mwana ya JB mba moko na bona ngako na dotala muteno taka petit papa na ya za makamu nzamba la kisinga que esprit de mort ça papa mais moi papa je me père ça moi ça maman papa ya mwana bisuti te tout à nos côtés na biso obenga mwana ko sala lelo mwana ke oli bomba ndambo bombi batu mususu boye na TV esprit de mort et vous faites rien c'est ce que moi je peux dire vous faites rien si réellement c'est ça ta mususu mutu musu azomona likambo mazonzi mate ta mususu papa chéri ayebi na elo côté ma mutu mo kana télé ka emballage mo ennuirier et si on regarde l'emballage ennuirier on se comprend alors il faut si ko bengaye bo solo linaye soka le bité bo luki solution bo koti na ba prière boye ba qui a mis l'esprit de mort dans sa route ta musu s'appelle comme Valérie ya oloba bonne chance na bango mbale ba bunda kaka oya okoya to sekiyet oh ils ont bon oya ofute to sekis oya okoya kaka ba supporter to sali Robin Opele qui a qui a King fallait pour parler Imago alors il a pété en souper bah soutien il fallait pour pas tant soit posté peut concerner aloba qui a sa PC featuring avec mais tant sur nazo qui featuring compagnie zo circuler tant sur cette fois-ci il y a puis tant sur faut il a pété en souper il y a un concerné les qui ont la paix balela na police bongo te yo mo chefa fa kuna yo mo so blessé baba yo ça makasi
Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na balubele lo banda kunati. Oh, o moni tango leka kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na ti le na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et non nyoso la saye ko koma. Po to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tinaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Libéré. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salani. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa Assurance Libéré. Papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka des jours. Tous appelé la fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga la fret aérienne. Et ça la ka des jours. Tous tinda na 3 pays, Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totinda ka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda ka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omonia nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma kitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano nde oza na guerre. No! Mubali famo na oka kitoko famo na oka bebe. Sikopo akoma kitoko.
poso malwa mineur poso malwa tango kepe na première communion ko kula awa salon boso mona oyo salon FM boya ebele c'est rendez-vous bo comprendre donc awa kitoko ba okanga suki ba osala manzaka ba osala basil ba osala modèle nyonso o modèle au monde par yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France salon oyo boya soko uti partout même le 15 février tant au concert à Wera na Grand Arena batu nyonso ba yo sa suki ne awa batu bo uta ba par-ci par là bo su sa mutute côté moroza na besoin kutanite tant au fandi ba piona te ya romela ba piona livre zotanga ba pesio na makambo nyonso si rendez-vous numéro ya ngwane bimi adresse ya ngwane bimi Sankara de Kuta ba sala ka batu ndenge nini osco. Salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs Pichankimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Et puis c'est mon devoir de vous informer toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne EPS Rabino, information, na temps réel. Donc déjà pour commencer cette émission, donc j'aimerais bien déjà à dire merci à Jordan Mizwa Oyo Aza derrière la caméra tout petit ba mbote ebele pour mon abiso Mosika Boiza na grâce nae pourquoi pas Fire Basket le PDG les boss de cette chaîne Image Pro TV ba union so balanda abiso de partout dans le monde entier na ba abonné na biso bazo baksama toujours yasika na kati ya chaîne Oyo Image Pro TV. Voilà, aujourd'hui j'ai reçu pour vous encore une fois de plus la reine, moi je l'appelle comme ça, Manique de John. Aujourd'hui on va essayer de parler, de discuter ensemble. Lelo na mbelebino Manique de John, la reine de l'internet ndona o lelo trosolo na parce que ba bengi biso de partout. Sortie médiatique ya maniqué et ningisi batu na batu bazui yango ba interpréter ngo na ba lo lenge na bango na ndenge na bango. Donc voilà, c'est pour cela tolinga kito sola à propos ya liwa ya mwana ya papa Chéri Bin Adam. Moi, on a biso, donc Océane O a Koufi, un jeune flair d'âge, donc vraiment, maniqué, ma popomsou O ya lobaki, batou bamoni et à léser, bango, yangwana to revenir maniqué, na plateau, to lingato yé, bato solo là, na yé vraiment, pour ne pas beaucoup déjà monopoliser ma parole que je tiens à dire bonjour et bonsoir Manique de John. Bonjour Pichakimo, bonsoir Pichakimo, ça dépend de l'heure que batou la biso. Comme d'habitude, on fait toujours nos émissions en bilingue pour que toi, la communauté congolaise. Et puis, on est aussi en France, à oui, Paris. Surtout ça. Les bateaux, Camerounais, les Ivoiriens. Merci notre soeur parce que tu fais des émissions en bilingue. Les Français que tu parles dans tes émissions, on comprend au moins ce que vous dites. Oui, voilà. Je profite pour saluer d'abord mon pasteur et de dire merci à l'Éternel des armées pour cette grâce. Et on a fait Nzambe, merci na protection. Emmanuel, il est toujours là. Comme dans ces plateaux, Emmanuel, il est là. En tout cas, Balobaka, celui qui part à la chasse perd sa place. Je profite pour saluer Emma Badikaï. Ona Badikaï. Ona Badikaï. Na pesi vraiment Ona Badikaï. Na pesi Dada Mundos Bambote Ebele. Toujours Babi, celui qui part à la chasse perd sa place. Nazomona wana DJ Kuta, le boss méga électrique, babi courant, DJ Kuta, ye courant so meki o lengi so meki o kangami DJ Kuta, méga électrique na otala wana na omona on tuna biso so on a besoin ya convoiturage, so on a besoin de visiter Paris, oye ba séjour na yo tozomona Luki passeport, so on a besoin de passeport na yo ebima Noki au Luki passeport. On a besoin de visa à Chine au Luki passeport. On a toujours mon patience des longues jambes. Moi c'est à Pembe. Je dis encore mes condoléances à la famille BCBG et à la famille Mpiana qui a perdu vraiment beaucoup de gens, papa chéri, Motopamba. En tout cas, ça fait vraiment très mal de perdre les gens comme ça. Bazo koufa loko la baza kotanga bango na sali babi pion et community dame da
Batchoune, so batchoune kakake, so batchoune kakamutake. En tout cas, sois fort. Notre papa chéri soit très fort. Jonathan Kadi maman na ba maman et puis na biso de makalate avec Prince Pabia, le chanteur Babi Moyembi. Koyemba babota manango. Je salue Anandonga, la fille du roi Onyomio Joki. Si toi Muyumba le cadet, je te salue. Babi, c'est lui qui part à la chasse, perd sa place. On a Badikai, on a Mugaba, on a Pesso Bamote quelque part. Voilà. La question est que l'éternel nous conduise, que l'éternel nous guide parce que là, tout ça vraiment na tsunami moko oyo na ça qui une émission passée. Les gens ont mal pris la chose. C'est pour cela on a ligné vraiment tout solo là. On a pas question ça yo ba réponse. Merci beaucoup Manik de John en Balassiaga. Ah bon pour tout Paris ça va jeter. O lo baté que o te poto Maniki a comment okende aller retour poté ya pamba te visande ya makambo. Ya rande. Kolba pote ya paste me ya rande. O eza Paris le pays de la magie. Voilà Paris c'est manger Patrick Malo avec Global Express na Château Rouge 25 grilles. Na moni pe on a 31 riz marcadé. Il va y a Tiezo la pembeni ya Mbutalombi. Patrick Malo avec Global Express tant total maman pasteur na Lambert de Paris ba agence ya sûr. Voilà, merci beaucoup Maniké Toko Tanabiso Nantek. Par rapport à la sortie médiatique Nabiso, Salaki émission, on a image pour TV, pas confrère Nanga IP, na PC Bambote Musika Ako Tanabiso. Voilà, Isaki pour na Liwa et moi Nabiso, Océane Piana, déjà, à Tiki Biso na Flair d'âge, na Otegoloba, déjà la sommaire, par rapport à place Oloba qui, moi, na Vandaka, place Bateka Raputulu. Les gens vraiment ont mal interprété. J'ai pas dit que non moi na avandaka. Nalobaki moi na auti sport. Fitnet na ye ezalaka pembeni ya terrain moko ezalaka zone rouge. Tozana Paris. Je suis à Paris. Na le karabanzela wana na Saint-Denis vers Saint-Denis wana na le kawana. So le ki wana na ba 19h déjà zara molili. Et puis, la voiture place on est les caca, na rapidité moko. Et puis, ezaka so bote moko. Non, soko o respecter trottoir. Depuis côté wana, soko za noir, ba ko interpeller au kaka. Ngamo, na isa ko batele misanga côté wana. Na bien puis changa na yo banga ba soda, ngala banga te na telemi, tu vois. Au moins ezalaka suspect. Et puis les gens ont interprété que notre manikia lobby, moi na ba mona ke place oyo, parce que ce qui ndé to zakabo pisha to tambola na yo, to moni mbila na métro, obina ote na kenga o so ba bete so benga na okete. Ngabo okete pon be te ngalinga ba on ba compliquer bato. Comment beaucoup interpréter les cambo mutalobi ndé mususu TikTok, loko eza c'est pourquoi moi j'aime pas ces réseaux là. Na linga application na te TikTok. Ils sont là ba do ba kata makam na ndenge na bango. La famille qui est éprouvée, na mona Nicole Mongondo Boité, mais je les connais, ba yembele na quartier latin na Samtitou que je salue. Seri ba yemba nzembo ya Miss Nicole, babi azaki na quartier latin. Je connais cette dame. Attends na solana Boité na yebi. Ngana za mona bandal ba baba na ngirengire. Alors, à dire que moi na wana azaki chantre de l'Éternel. Via mutu ya mabe eyeba na so akufi. Bo moni moi na wana nenge bat ba regretter. Bozo mona bazo tiaye azo yemba na église. Lelo oyo mama Nicolas comme pasteur. Mona wana ya kotala eboye azaki déjà bana jibe o bazaka lolendo te. Abane ko sala ba émission na ya biblique na Instagram. Ozo mona a répondre à tout poliment. Azaki mona ya matalana te. À la voir seulement comme ça mona c'est une fille oyo ana positivité, ana calme na kati na ye. Tu vois. Donc alors na interprétation na bino je sais pas. Et puis tellement ba kati ba partenaire nenga poka kana loba keno azaki na zone moko ya mabe abane ko kati na. Et puis Saint-Denis o tamso loba ki eza Saint-Denis o abisote au Saint-Denis eza pena ba Saint-Denis oyo eza musika na awa côté kuna suka kuna vers Saint-Denis kuna za Saint-Denis ya biso ba porte de Paris na 77 kuna on se comprend ba côté kuna fitnet na ezaki côté kuna auta ki sport comment balobi kamnde et puis je vais dire aux gens tangu bakati émission bakati parti mon batindeli mutu au lieu de venir gueuler oyeboya ko menacer mutu yotala émission en exclusivité. Erreur congolais ça soit Monica à partir de l'émission tembamo à s'enflammer avec comme tala émission mobimba
toza na wifi, on est à Paris. Toza na wifi. Naza parents. J'aime les enfants. Nazo yoka pasi ya mama wana babomi mwana ne ya bomwana. Mwana naza mwana ne ya bomwana, mwana ya bu jeunesse. Oto benga ba camarade ne na mona Jonathan camarade nanga. Mama Leli ba yibinga mwana. Ya mwana ya bomwana aza mwana oyo osala ba jete. Nazo mitia na place ya Nicole mongondo ne na minito. Na otia na mitia na place ya Nicole. Mwana ne ya bomwana poupée na ye wana na minito alali na morgue. So bino bo mona ngo ba je. Botu na biso ba tuto kufela ba être cher. Oh kutu na kufela ba tata ba na nga misatu. Na kufela papa na nga. Na kufela koko na nga na se remeta na ngote. Nga lela bibe bata na moni bembe na nga na bandiole. So na kanisi ka na bandiole. So na moni ka na bandiole la. Pour na kufela ba être cher tellement ébélé. Siko ils ont fait ça pas si kota la mona même vidéo on a talé dernière vidéo océan bazo filmé azo boya même copé et par bas moi la dama yé les collègues kabana presque ne ba tuku ba olo balelo o aleki ba papa chéri ni son amaye azama yé les tala kaka comment ko sala ba vidéo na ya besbi alingi abala azo linga abala asala mariage to sota la kutu na te to sota la ko une année 2 ans 3 ans ya maladie ya okata pongi na butu ya omema na pédiatrie akomati na 2 na 7 ya fausse couche kuto solela ozo bomanzoto fausse couche oyo moni ete moi makila kaka boyo perdre grossesse passe na motema mutako se remettre après ba 5 ans oyo moni oso tindi e mai o comme ça o saleli ba projet déjà pe net na poto awa aki osa moi misane pe ya mukyo benge po boya na pire te il a moi ça L'autre la papa chez vous bazar mama et l'autre batoraya puis l'autre la banane on a siko balobi siko kutu azali siko leka vraiment et puis bon que l'autre na ba qualification surtout mutu si akufi faut quand même dire il faut yeba TikTok boyeba ka vraiment bolingra biloko wana te faut gagner quoi en faisant ça? Vous gagnez quoi en faisant ça? Yaya mliwa etambola na ndako nyonso na yo mutoko mai titre wana nzamba okuta no c'est méchant quand même c'est très méchant bandeko nae c'est très méchant ya mwana popi nzambi nalinga ko kanza makamani wana tono de Jésus voilà parce que ça là il passe batuku ba bitom soumani qui fois les cas s'excuser or ils ont des raisons ndenge mususu esa bongo tenga lobaki ba bengi amoni place wana ezaki molili ezaka molili koto ezaka baza baboma mude ezaka molili taka voiture et tout ti lelo monana te oui ti lelo monana te et puis na mboka lokwa poto ba tuti mutu ti lelo voiture monana te or que ba caméra yalaka babi ke non nga na sauver papa chéri na so couvrir papa chéri neti na nini piche na papa chéri to sala ba secret c'est pas normal. Comment tu peux nous ta partie au titre on ne peut aussi comme on a un parent na le babo ta ba imbécilité na bino na bosaka excusez-moi na phrase na lobby na silika makasi lobby nande la sala ki TikTok on a signalinga déjà TikTok te na linga réseau te boke na ofinga ba mama bato boyaka okosa mama kufi bobomi mutu bosangisi ba mbongo mutu okuta kufi ya solo te bozo ki mawa boleli mais mutu akufi ya solo o bande kone bazole la tala junior piana nenga zolela a fait pas ils ont makila na bango ba vidéo na bango ba sala do signaler mon frère makila na ya rosa tu vois siko otala vidéo à Salabi ça fait 3 jours ba yibi ongai on t'a arraché à ton frère ça fait 3 jours on t'a arraché à ta maman ça fait 3 jours que tu es parti bozo que la famille on a maté bozo linga bo salir moi na pourquoi et puis aussi comme on a bo masili kolo la pission bongo alobelaka papa chéri bokanti manike nini ya malonga oloba soka leki ezaka pa côté la papa chéri c'est ça c'est que les gens disent papa mwana na kufaza mwana ye pasio azoyoka eza pasio nga biso to yoka te pasio jiba zoka na minito mutu mota yoka pasi ndengo et puis akufeli ba elandisi sege azaki presque mwana na ye o abokolaki Zulema azaki mwana na ye na musique na mulala azaki mwana na ye siko akufeli penza ya 100 oui c'est triste hein ya muta kufa bongo hein to solo balelo oyo boye
mais papa chéri wana so akwea akufi tolele belé. Par rapport à ça, c'est là où il me katam souko liwa o ezo meka ko la musa bato sali ba liste ba compter vraiment au monde batanga zulema ba otanga maître baja o akenda kingo bende ba otanga danseuse ya JB o autio kumfa. Patience. Donc voilà, toujours continue mais manike yo za mona bandali ya solo leur ba betaka li solo ya bana bandale manike pe aza nakati wana donc voilà. Tout le monde a joli mayala, tout le monde a beti mulanga, tout le monde a la belle Kanyeba, tout le monde a camionnette mbola, Anne-Marie Bonga, tout le monde a donc nazomona venanga ba Gérard, tout le monde a tebele bana bandal, non mona ba Tommy Tuni mais non mona ba Mireille Tuni mais non mona nazom bana bandal non mona ba Emma Bakala non mona ba Mochua Bilele donc non mona bana bandal ebele to kena kimbondo wana to mona ba Dynamo to so mona ba Didikos non so mona hein to so mona ba Didikos Napoléon quand on perd son âme quand on perd son âme guerre de 100 ans donc to so mona bana bandal personne de pena bandalungwa donc bandalungwa quoi hein bandalungwa voilà maniké oui maître Baja na ba député tout le monde a Francis Kalombo solution Yvette Angoussi ba maman Yvette Angoussi voilà donc tout le monde a Patrick Mouyaya asala voilà bel nabiso maniké de John Ozonga mamuke est que oui maître Baja oui Baja na bien maître Baja na bien maître Awazile Azali en vie Awazile maître lourd na ebi azali tokutana ne mingi na kimbondo wana et pas didiko savana bingi libanda na beta adam na Zulema na ebi na eba qui est chanteur azaki chanteur à BCBG akufi auti okufa mulala pa uta okufa danseur à BCBG Annette Piana auti okufa azaki cousine ya papa chéri na liste oyo na tangelo manike lelo yo ezolobela onini ezolobela ngaka ke non na liste wana tangeli nga bat baza envie za kaka maître Lour Mwamba na maître Awazi na bato nyonso bakufi baliwa ya Hollanda na liwa na bango lelo Seguin ndenge landani bongo vraiment na bato na danseuse oyo Agnès Mbope kufa voilà ndenge landani bongo liwa na bango monike ezalaki pena boye touti koperdre Seguin mignon maniata Zulema après avant ezalaki mulala boye lelo oyo bato ebele boye bakufi ser na biso mpe Annette Piana akufi baliwa oyo elobeli yo nini par rapport mpe ya makambo ezoleka na internet. Bon elobeli nga liwa omoni pisha mutapesa liwa eza nzambe mutapesa vie. C'est Jésus-Christ qui donne aussi la mort. C'est lui qui prend et c'est lui qui donne. Ya koloba ke non liwa na bango elobeli nga boye wana eza na habité nazana pouvoir wana te na ko contrôler ngo te. Parce que yem ne mutapesa rabiso naissance et pe ne mutapesa rabiso liwa. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Na habité. On est tant que ba chrétien des papi chomba ne papa ya loba nanga ndenge papa de la foi Jean-Paul Mayata aloban liwa bison stoyebi la nature de la mort c'est Dieu seul qui a le pouvoir de prendre et de donner. Voilà. Donc à chaque fois tam sous dans circonstance ya liwa il faut to kumisa ka nzambe. Ouais, il faut to kumisa. Mais lelo tam sous batu ba lo baké kokufa ya bandeko iza na sima ya mission muneno asala ka fierté ya musique congolaise JB Piano asala ba succès toyoka na basango ba liwa te lelo kuta lobaka BCBG n'a rien à prouver JB Piano n'a rien à prouver et a fonctionné mais lelo batu ba okufa balobi ke iza JB Piano. Bon, na moni journaliste moko ya TikTok, azos na YouTube Valeria, asala ba émission moko ya Rolobake, ils a problème ya Chibao. Mais ngai ndenge na yebi Chibao eboma ka ba concerné. Mais niti Zulema a concerné na Chibao te. Chibao eboma ba concerné. Ebomaka bana na mobali na bato basali yango ebomaka bato ya famille mais Chibao ele ba Seguin Chibao wango to kepe na bien ele ba Seguin Chibao wana
totanga Océane T. Océane, so Chibaou ezali, Océane a concerné parce que Azamwana ya JB. C'est son sang, les sons de son sang. Wana tolbaki no Chibaou wana eyibi Océane. Mais niti Seguin, niti Baja. Ndeni ni Chibaou ngonenga lobio, bat bakenda ko funda, bato bakenda ko funda papa chéri. Toke bien. Pour ezala te ke manike aza pour papa chéri aller mbongo na le elote nazo sala naza analyste d'investigation. Quand vous dites des histoires tozo en tant qu'intellectuel et puis en tant que une femme spirituelle, je sais prier, je sais comment décortiquer la Bible. Voyons ça. Là, on essaie c'est une émission là, on veut éclaircir les gens. Valérie, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu dis que non, papa chéri, alala qui n'a moi si, il y a l'équi, il y a le feu, papa Cardozo Mwamba Mokena. Que son âme, Bill Gates, que son âme repose en paix. Déjà Cardozo Mwamba na papa chéri baza bato akananga, baebani bien, baebani ba famille pour Cardozo Mwamba a beaucoup soutenu Chibempiano. C'était comme un papa pour Chibempiano. Comme un père. C'est qu'il y a une famille. Papa chéri abimi na leki. Bato bakendai ko funda ezalaki Lour Mwamba na Baja. Bangomi bale bazwa ki mbasu. Comment bato bakei ko revese que non papa chéri azobima. Na mwasi ya libala oyo eza mwasi ya leki ya Cardozo. Babili kamwe banda depuis 2021. Tokende malembe. Toza bato. Les gens peuvent tout dire, mais moi, si je suis dans mon plateau, puis je préfère couper ça bateau vérité. Je préfère éclaircir bateau. Voilà. On se comprend. Dieu seul sait ce qu'on dit aujourd'hui. Je ne suis pas pour JB. L'erreur est humaine. Bateau bakene ko funda ezaki Lour Mwamba na Baja baswa ki pota na makolo Baja akufi Lour ake ko sambele pa wale sa atikali. Allez, déclenchement ya liwa e bandi. Bateau bandi ko kufa. Batangi batu musu bakufite bakufi belé. Bakufi plus de banda 2021 tilo bakufi plus de 20 personnes. 20 personnes. So eye lelo na réseau parce que to moni ba innocent bazo kufa sikoyo. To ebitenga na muluba mais na muluba mélanger. Ba mélanger belé. Tout muluba mélanger. Na muluba mélanger koko na mwasi mama papa na muluba parce que comment na ndaya. Tu vois? Naza au milieu, na au côté la papa chérité. Mais si réellement il y a Chibaou, c'est que Océane Daki na Chibaou. Segen a ok na Chibaou atankena. Segen mongo, papa chéri moluba. Chibaou papa chéri bon ma segen mona na été. Chibaou ya papa chéri et bon ma ba danseuse. Bana na été. Chibaou ya papa chéri et bon ma ba musicien. Bana na été. Danseur, mona na été. O Chibaou ya kananga et bon ma kana ba tout autour. Mais s'il y a un pépin, de l'eau au babi, maman, papa chéri, pe aza na pota. Quand bien na loba qui a déjà que maman, papa chéri a souffert na pota bo lukanzambe. Osomona. Mais soki lelo oyo atatoye na on internet si réellement ils a Chibaou et sauvé été. Oui, papa chéri za mbongo mingi asombi Chibaou. Yango ezoboma. Yango ezoboma. Ya. Ata asali nini papa chéri si réellement il y a ce truc là, cet esprit de mort de Chibaou tout autour de papa chéri. Et là comme ça il faut faire confesser. A quelle famille on a à confesser. Na minito yo. Asa suna temps à protéger réputation te. Et puis, si réellement il y avait Chibaou, papa Chéra Kangi motema tia koufela na mwana na ye bolingo. O ya boti mwana na ye mayele bongo ke mabeli. Akufeli bato ebele ndenge wana. Comment ko kanga motema? Maman na papa chéri, maman Agnès Lusambo. Mwana sali erreur, banani ba réparer erreur à bana, c'est nous les parents. Oui. C'est nous les parents. Maman Agnès, si réellement il attaque tout papa chéra y na internet, et ça et l'autre côté que papa chéra y na internet a confessé, attends confessé na internet ni ça m'a bato mokili oui. Alors ça m'a bato mokili te l'autre wana esenga ka bazongi na source bango na bango ake ko confesser pas na bango, faut se comprendre na famille.
Et si on lit à ça là, on a préféré battre bakoufé belé n'engwana pas au boya ka ko confesser et le ko esa manan kuku mutaoye batte si réellement il y avait Chibaou abalinga ki ba sambelinga yeba na même na mokilité négociation ba sana bango na ba luba ya ba mwana etukuna na bakena mboka na kananga a confesser ba sali bikila a sengi pardon et sili mais atika bato belé bakufa boya kangela bango motema je ne sais pas so shiba sa motema ne na yebité na bola mon papa chéri na ndimata atika batebele bakufa nengo na poka yé il faut confesser pourtant on confesser mon toza te caméra ezate témoin ezate chibe piano za kuna te papa chéri za kuna te moto pambe za kuna te OK confesser jamais del piana soyons clairs tout tika kopota makambo esengelité tout le batte que ya moto pesaka vie ezanzambe pisha. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne et c'est lelo likambo ya Chibaou et ça que papa chéri aoya na TV alinga kia sala ngona bo pete linga ke bana kuzute po bango na bango ba yeba nini ba sala makamu na bango balinga ba kene kuna ba futi ba soso na bango ba ke kuna na nini na mbujima balinga ki ba solo lango linga si réellement il y avait Chibaou ils allaient faire ça. Na minito yo il faut tout na ba kufie belé na minito le mieux à faire le quoi to ebi likambo ba il faut ken piano ali bomate pourquoi comment ken piano c'est tout ça ken piano ça na Emmanuel Dodi ken piano prophète c'était muto c'est makamone fait ken piano oui ali bomate o zo be para ken piano mais oui muto ça ken piano makambo ya solo balelo parce que ken piano solo bika likambo c'est manifesté ken piano a un bon pasteur près de lui c'est Emmanuel Dodi. Prophète Emmanuel Dodi. Oui, c'est mieux d'aller voir Emmanuel Dodi. Baluka papa wale ça pas yé. Baluka ba ça non bangote. Donc maloba o ken piano. Pour le ken piano azobi majida. Parce que tambola dans na combo ya piano et papa chéri même maloba ya ken piano yo lelo. Ken piano réellement et ça Chibaou ezo bomana bata tout autour et boma pe ken piano. Hein? Mais oui, et boma ken piano. Et bon y combo ana attendez. Si réellement que tu vas voir ce bon mapena batu nyonso et boma ken piana et boma nani oh musicien nani ibaton piana ibaton piana mais oui et boma bango et boma bango pour ba biso boma nyonso tout autour oyo balata komba papa chéri o batambola nani ken piana combien d'années atambo na komba piana kopa ken piana za makizembe ya piana te piana wana za komba ya papa chéri là bando sana Cardozo sana papa chéri ibraton akufite. Si réellement Chibaou nezo boma bat nengwana ba ken piana ba okufa ba ibraton ba okufa nga côté tiki nga côté lobby maloba ya ken piana ozo ndimela ngope parce que maloba ya ken piana parce que ken piana soka lobby ka likambu pas et salami. Je profite pour saluer encore Didier Kouta, le boss méga électrique. Didier Kouta, le boss. Voilà, soko mekeo lengi ba lobby Patrick Maloa Vengi Global Express bah bien Diesola toujours Baudric Matadi Paul Mamba papa social bambote na le boss fan na on a pas tout éclaircir bateau je ne total asiko c'est Chibaou ezolia bateau Elia Ken Piana Ibraton Piana Roger Ngando directeur Adjola Suba Adjola Suba et Kolia ML Roger ML, après digital. Il y a tout le temps déjà. Et il y a bateau, il y a mité. Voilà, tout continue na biso. C'est par là l'air où tout le temps a déjà combo ya Roger Ngando, directeur des cabinets au Yemorami Bengasiko. Mais sinon, bah y a qui peut voyager à hôtel Goleka. Bah y a qui n'a Patrick Adogo na pesi bango bambo tebele le lo batuba lobby qui est Roger Ngando. Voyage na bango ane za qui voyage mon corps. Mami de moi. Tellement la ligne mingi ya go de moi ya pas si pe ya bisengo babi celui qui perd à la chasse perd sa place on a badikai. Voilà maniké na tika gopena au vandi sapé ya yo donc voilà na bandaki woloba à propos ya voyage ya Roger Ngando oyo ayaki na poto les cas qui peut na chaîne Image Pro TV donc on a Patrick Kadogo na pesi bango bambote ebele mais sinon babi voyage ya wana obayaki ezaki voyage moko ya mission ezaki voyage moko Roger Ngando ayaki azwa makolo pour na ba sacrifice nini yango yo ekoze mort tamzu ya. Mais ngai penande na fandi boye ndenge ba spéculation ezolobama na internet que non Roger Ngando na Patrick Kadogo nde bayaki awa bayaki mission moko
très louche ndenge nini bango baye océan akufi to so lango clair po eloba oui to so lango clair ya na toile ya dia na toile bato ba oloba ngo biso te bato ba lobi biso to yo sala analyse nako loba lelo so na lobi yango ke non na eza bongo te bato ba oloba nanga pourquoi na loba ta njora kotaka Angola babia kufaka bazong sur analyse so sali ope ba osale la autre so analyse ope ba osale oyo peut te poser question là na ba ika ko loba nanga bongo so sali te ba osale la eza pasi ito pasi bon to fongoli yango pe na wana pour ba visiter ta saleté parce que balinga ba beta ba saler ta vidéo moroté ba eka boye mwana akufi bon normalement tous abatu to lobaka ndengo wana parce que bino boye awa bo visiter saleté bo salika des émissions koza koyana bino na Paris après 2 jours batuti mwana akufi kamni monanité attend que ba bantu tant que bat auto za na réalité ya bakindoki ya babiloko oyo to yebi ke no te na mona ki moto yo ka ba témoignage to mona ki ya babongola ki soso babongola ki taba ozomona ya moto ana tutaki ya yeba iteke azamo et puis camion otilele mona nte elimwe bon ngai na yebite na oloba te ke Roger Ngando ayaki ko sala yango mais bato bazoloba peut-être ba yebi peut-être ba moni il y a pas les fumées sans feu. Mais à moi de dire que non, ngai eza makamba famille na ngate pona landela ngoti na bozindo na ebité. Mais si réellement ba sala ki yango Roger Ngando okufati bateka do pa okufa nani otika na samo ibenda zate mutazate ibenda zate mutazate mutazate ibende azate mutu azate tu vois donc yango na loba toujours mabele lisi aloba bato babomaka bato ezaka mawa po bango pe ba bakufaka rendons gloire à Dieu tokumisa nzambe pona nyonso toko spéculer na minito ezongi sabato bakufi te mais eloko nga na obeta c'était picha si cette histoire là de Chibaou est vraie non préféré babongisa parce que il y a pas aussi les fumées sans feu moi si on appelle à Valéria Aza Zobate à la voir comme ça elle est très intelligente c'est une femme cultivée et puis azotanga ba kombo atia vie na ina danger te aya kotanga makambo ya lokuta na ba kombo ya batu aya ko sala analyse moko bidon à débal oyo na ba kombo ya batu o batu wana pe ba puissant famille Cardoso otanga ils sont très puissants si très puissants famille Valérie otanga ba très et puis otanga atangi kombo ya papa wana biso totanga na biso ngote atangi kombo ya mwasi akufa ki mwasi ya leki ya Cardoso atangi kombo ya mwana ya Cardoso mwamba oyo atikala chargé ya ba faire ko batikala papa leki na mwana atangi kombo ya Jibe Mpiana qui est très puissant na mboka na biso alors mwana mwasi wana Valérie ayo tia vie na danger abi pa za muluba alobi yepe aza muluba ayebi seke baluba mutu batinzi ye sikoyo tango aye nango na toile alobi aye nango po batu bakokufa ebele il faut to aba arrêter hémorragie wana conseil au c'est ça kaka si c'est vrai au Valéria Azoloba pour arrêter l'hémorragie tout ça la nuit on se bat pour continuer au kufa avant Esimba ba Junior avant Esimba ba Soraya maman yango yo po likambo ebandi banda 2021 botiki yango batu ebele bakufi ba innocent. Si réellement Papa Chéri avait fait ça, est-ce que Papa Chéri otika batebele bakufa ndengwana sans kokende ko ayebi ke hémorragie wana ezamakasi sans ko arrêter or que petanga okendo yango ngana loba Papa Chéri penza ayebi ke Chibaou oyo tamba ko sa pe bikila caméra ezalate journaliste ozalate muto ozalate ba oyokana ba ona ba onka ba luba basali yango est-ce que kondi mapenda kanga motema batu bakufa ti na bandeko na ye anandeko na mwasi akufi mama na ye azokene na okufa
siko ezali kama molimo tokoloba ngo ndenge nini tozomona te bato baoloba bato bazoloba mais esenga basage batelema bakota makambo ezosenga siko basage batelema basali na nzambe batelema Denis Lesi olobaki oyebi yango walesa pasteur walesa papa oyebi pasteur Carlos sola na papa walesa soki boyebi yango soki bato mpe baza bazolinga balata mpe uniforme babebisa mpe ya papa chéri balata ethnie elamba moko babebisa image ya papa chéri so bato mo bazolinga balata image mo babebisa image ya Cardozo mwambare so Cardozo babebisa ye soki nani Esaú onze monemo alaye bato balati po so meme po ba distraire public boluka bo éclaircir ango basali na nzambe bazebele na mboka wana ebele ya basali na nzambe boza wana bato bakufa bato ya communauté bosala eloko moko nike mpona okata o te Magali Chituka akenda api babi aza na église awalesa azobela aza na baproblème Valère elobi akimiliwa akobomba na église akimiliwa akobomba na église ya pasteur walesa donc c'est triste picha oyo aza ndeko kutu aki se retrouver na église. Est-ce que c'est vrai makambo Valérie alobi par rapport à Sir Nabiso? Yango nazoloba soki ba pasteur abi pasteur walesa ayebi vérité soki nani akufi Magali Chituka kufi ba obuka église ya walesa po walesa ayebi vérité azobomba walesa obomba siko vérité wana pona Pourquoi walesa olé abomba mutu moko bato akufebele vaut mieux qu'on ne pas les concerner qui est papa chéri il est encore vivant. Ce qui walesa azobomba ayebi vérité azobomba aokene te ba sala réunion et le roni un bon pasteur osani abengi papa chéri abengi famille ya Cardozo babi déjà moi si mukolo likambo akufaki bosande ni bobengi bango bobengi na basali na nzambe boluki solution bokati moragite siko tango yé aobomba mutu moko siko papa chéri na batonyo so ba okufa babata mi akite babomba makite Ozomona balobi même avant c'est un akufa bandolo ba esprit de mort ezali to mona ki GF fonga lekaki alobi esprit de mort eza pemé na JB ya makasi. Il fallait déjà quoi arrêter l'hémorragie. Il y a beaucoup de gens sont déjà mais ils ont prophétisé, mais pourquoi ils n'ont pas vu? Et Saint-Esprit comment le makamundambu? C'est pas l'esprit de Dieu. Oui. C'est total bien il n'y a pas l'esprit de Dieu dedans. C'est ça. Ndeli Saint-Esprit le makamundambu. Na pasteur chef fonga baki esprit tant pasteur chef fonga asolo ba esprit de mort et ça na nini na tout autour à JB. Mais il y avait sa nièce qui était l'enfant de JB. Qui vient de mourir, c'est la nièce de Jeff Fongue. Le pasteur Jeff Fongue. Il fallait foutre la branche. On dirait que mais oui. Professeur Moukousse, il faut y moulaï. Sauver. Papa Herbia le baka il faut prophétie il faut y aller sur point sauver tout le monde même na prophète Élie prophétie ndambu. Tu es comme le quoi na l'ICC. Prophétie comme le quoi l'ICC. Oye on le esprit de mort mais tant muto yo sur ba esprit de mort et le pasteur JFO. Yes non ça qui mona na et tant le baki tant ba net ezanti ba le baki non tout autour na muta le baki non net na peu exemple ndini. Là Pichundonga azolo baki non esprit de mort ezali na vie à maniquer mais azota la princesse. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pourtant on soit esprit de mort ya pas maniquer yo cible maman bana na yo bana ba pa nanga. Tu es yeux te mettre ma petit. Mon seul nzamba robenga maniquer le yebisa prince na ba bima libanda. Voilà. Et lo mo ma mais tant yo oye papa pasteur chef Fongue aye na tefabi esprit de mort eza tout autour ya JB. Mais pourquoi il n'a pas regardé sa nièce? Oh ya pesa a déclara oh ya saki mwana ya JB mba moko na bona ngako na dota muteno taka petit papa na ya za makambo nzamba la kisinga que esprit de moi ça papa mais moi papa JB pena ça moi asa maman papa ya mwana bisuti te tout en côté na biso kobenga mwana ko sel lelo mwana ke ah oui mais manique s'il faut marquer les tsugi au groupe ça point de vue na yo to rolobelo morobo par rapport à sujet au poto kangana biso parenté sujet oyo esaka koluka solution pour arrêter l'hémorragie
ba spéculation et l'équipe est belé. Au lieu de parler, cherchez une solution. Vous qui voyez la spiritualité, Bino Oyoboza bien placé, les pasteurs, pasteur Walesa, pasteur Denis Lessi, pasteur Jeff Fonge, Ken Piana, Emmanuel Dodi, le pasteur Emmanuel Dodi, Bino Batubo Moni ba esprit de morango, Boluka solution, Bino de Boaba Sal Nanzabe, Boaba Umbu. Bo sangisa les deux familles. Pour hémorrager s'arrêter. Si réellement c'est ce que Valérie a dit, c'est vrai. Au lieu, na TV, esprit de mort, mais vous faites rien. Vous faites rien. C'est ce que moi je peux dire. Vous faites rien. Si réellement c'est ça. Papa chéri, on se comprend. Alors il faut si bo solo linaye soka le bité bo luki solution bo continuer ba prière boye ba qui a mis l'esprit des morts dans sa route. Ta monsieur s'appelle comme Valérie au lobate et ça esprit moroka ya mabe et nuirier na libota naye. C'est ça. On quand yango fo fongo là. Même dans ma famille ça la makaso bato ba okufa pa pamba. Bo bengi chef de famille bo tourner yo chef de famille. Aux amis sur la famille mais faut le la biso ndenge nini. Za bongo te ya gika kesa mota la biso. Bo ngama ni kena ko lia mbongo pona baliwa batu te non ça ngote nga na parent. Non ça ngote. Ba pesa ngambongo mo ba garder nga silence ote man ke batu ba okufa yo garder silence. L'argent ça. L'argent ça. Ngana okene na VS na sana bato ba okene na venir. L'argent ça. Babi lisou me futa mara na 4 générations. Na condamné ba Kassia. Na ba reposta. Oh, paix à son nom. Voilà. Merci beaucoup, Manik de John. Token Danabiso par rapport Kaka. Il y a Batu Oyoyo. Déjà, tout le monde qui l'artiste musicien Fali Poupa. Oyo Batu Albakiza qui n'a courant d'air et bandero lekate entre Fali Poupa et Papa Chéri. Mais tout le monde n'a. Liwaya Océane Fali Poupa a posta qui est puis après ça qui va sincère condoléances na Papa Chéri au abungsa qui mona nae batu bazela qui pe ya Koffi Olomide oyo ba solo la raliso tena jibem piana par rapport à ta liwa ya mona tout mona qui ngote batu balobi ferego la tisikoyo a publié te liwa ya mona ya Papa Chéri mutabova za ni mutaketu mutabova za mutaketu amutaketu makasi. Est-ce que tant où il y a coupé l'un des connaît, Papa Chéri a posté qui était? A posté un des connaît? Papa Chéri a posté à Gigolate. A posté à Gigolate. A bouteille pépa ou t'as coupé la frère naïe. Bat mon soir en bas t'as un hein. A tel qu'il y a coupé là qui les qui n'a mobile yo posté qui était. Au pire c'est qu'il y a ta condoléance té. Le quoi lui écoute en anda constant écoute nanda kuno. Il parle qu'à date. Bato vengeance baza ni singa no sana ngote na fali na baba fali na jibe ba yokana te me fali a poster je confirme ni na jibe ba yokana ta poster ko sholo mi da poster a poster yo moniango oh ba chi ba photo ba poster ah voilà parce que tout monde ka ya mbonzo bato ba lobaki lelo yo ningo lobi merci pour la information na voilà bato akamu faire rigolo tisi quoi do poster mais faire rigolo tout monde a réaction qui to qu'on a Papa Chéri bazara très bien mais ce qui se passe à Koffi pena mwana na yo poster été et on a fait tout na ba golo a wana na habité fallait poster na bon comme Koffi Olomide la légende au Robeta hippodrome de Vincennes donc tozala wana na été wana pour na un concert où il y a Koffi Olomide ko beta mais ndenge faire gola tam so super état ndenge lobi Koffi Olomide publié bato ba doit publier tel bosso le a publié peut-être faire gola pas gros salon pe na sima on sait jamais Koffi déjà so ba 5 jours yango yo salon on connaît vena yo uzana na wingi à côté là ope makasi ayi mo kwa bitina na poster te tout le monde a un message à Ranson tant que au monde a frère naï va passer un bon moment et puis à ça toujours des cœurs na Papa Chéri bin Adam o to éviter dans moment où na makambo ezoleka ça fait vraiment mal et puis total là qui ninga olé la segen ninga leli zulema donc voilà
déjà na frère na biso Roger Ngandou pe sous l'air aleka kiawa alobi lelo ayoka lisolo ya poison moko ebetama wana entre Werason na Jibin Piana. Ah ouais, wana mutai biatanga na ekombo mutanga lobi te sko to lobande na tanga kombo na ete pour nous sauver JB faut tanga comment mutabitela que les sauver mutabenga ka na téléphone après bia bangi na pour makambo boycott ça va tout prison c'est qu'ils agit dans l'euro mort parce que on a que monter là pour tourner lobi ben pour na rotanga kombo te pour makambo boy mi mabat na bolo ouais mais on va dire comme ça li ouais mais moi na bolo côté au lieu refesser mutano livrer un spectacle pour tika tira bat poison so bo mamuto bo ba ebisa que na tira bat poison wa so linga bo mamuto moi yebi ne ok nango moi yebi ne ok nango ponga na oloba neti ngana likambo so bonga na oloba mani le jo likambo be mabato likambo na ikiboti na pisha poison o kanga mnote o tire na oloba na mapisha kebe mutana obomo olala no likambo na olala likambo okufa te ponga pe na okufa na boy muzaba te otuna ngango kuna yango ye likama tanga grâce en tout cas so ça na besoin ça la passeport na yo luka luki passeport ça na besoin ya au visiter Paris, il y a une voiture à luxe, on a besoin qu'il y ait une voiture. Au visiter, au salon de course, Luka Luki passeport. On a besoin de visiter Chine, Luka Luki passeport. Ouais, voilà. Mais moi, je vais télé, mais la grâce, tout le monde va vidéo, et va kundi enterrement. Tu vas pas vidéo, tout le monde vidéo. Tikate tika dona makama mawa tika makambo ezanga maolingo kotsa ngo bebsi mission liwo mama mutu tika te akeko yiba bebe babatu bakole bebe ba na TikTok babi akeko yiba bebe mama ba akezo matanga na bango tiango na TikTok ba sokoli kuna yo ebite na TikTok ayibi ake matanga ya batu publier matanga ya batu ya mama bango te mama bango sana mura kenda kitsi na braza balakisi place mama grâce à Zali ninga lala na ndaka manzana ninga beba mutu ne bakangela ke na ndako mura moni mama na grâce na leki ya grâce na ba leki ya grâce moi bona mama kuluto ya grâce oya kengela ya grâce mura mona nyonso tika biso est-ce que point ça gros ça les loko aboy pena maman aboté abomi maman na epo maman na est-ce que c'est vrai grâce pas gros ça là on ninga linga mona na maman boboto bongo asali yango asasali déjà c'est ça asasali yango tout ça il a moi ni anniversaire maman na ya kufate asokipa na maman na ete maman na ya beba mutu ana problème mutu mura kenda kiti na ba epa na bona ba Congo a filmer tout ana ngo de mutu mo pena prêtre mo afuta imbonga boke na kotala pepa ba mura bakati si braza kisasa braza ezali mboka moko kaka ebale ende kabola biso bakendaki investigation maman grâce à zana baboyi na ekolakisi mandeko na boyi kolakisi po bomba kena ndako mwa manzanza po azana mutu malamu te bakangelaki kuna kati babimisaka ye mwa azu mupepe bakangeli on est à makambo mindile basa biso pena ba bantu mutoko kosala bongo mama kufita sala mi déjà tamboka ba Willy Okango na Brazzaville wana junior mukendi papa poto topesio bambo tebele dienga cargo service na marcade wana pama bina wana na Château Rouge donc salika ndetso bimi na métro o kita exotique mabena cargo izawana dienga service Paul Momba papa social obo pesa rabakata raté Patrick Maloavengi Global Express Odilon Mampuya mon vieux je te sali Patrick Mukendi aussi Maboko Bank via Balé qui n'a Patrick Bacha depuis l'Allemagne Bambote Ebele na yo donc na profiter na pesa Neline Sango ma copine Bambote Ebele na Kinshasa na pesi Chris Kikuba na pesi la belle Kanyeba Bambote Ebele na pesi Mochua Bilele Bambote Ebele Didier Kouta, le boss, le boss Didier Kouta, électrique, méga électrique. Gika Kese, bon séjour à toi à Kinshasa. Ah, ça déjà à Kinshasa. Pas coûter la Guy basket des continents. Contempler, Gika Kese, Mobali à Pembe, na PC vraiment, bon séjour à Kinshasa, balobi les boss Guy. Boss DJ Kouta méga électrique babi boss a sikapena bimi na sachet na kati ya bobo ya ko boya ko boa voilà ka leki bango leki bango taka méga électrique donc on a so meki ba o kangami Bodrik Matadi pe na pesi bambo tebele l'homme en espèce Bodrik Matadi Jimas Makangilo na Angola bana congolaise mobimba na sanité maître toxique ni amasolo na bo sanité
maître Botamba na pesio bambote ebele maître Eric Mando Kale Bas Gardino Kale Kevin Cheval pe na pesio bambote ebele voilà Orléans Senga la nouvelle ville Jimas Makangi lo la moni Albino balobi les boss Albino balobi Montfleury brasserie to Orléans Mboka ba Carmel Mukulumania balobi mboka ya garçon de disque garçon de disque babi Neristambwe Orléans Mboka Dianza Dembela Mboka ya les boss et les grands producteurs il y a on peut essayer vraiment bambote ebele voilà tozaki bongo na maniketo kende na biso Patrick Bacha bambote na yo vraiment Blachard Kabanga basket na pesi bambote fire basket na pesi et puis maman na Fanalia Maman Fanalia na pesi bambote ebele voilà balobi salon na biso FM toujours Niclette babi Niclette en fond esika to sala basuki na biso na salon na biso FM babi 35 boulevard Anatole France au kuta biso na salon FM babi bobosa na pété service traiteur ya et puis misamo soko za na besoin ya au sala fête na yo mariage na yo anniversaire na yo service traiteur na biso sali. Voilà, Manique de John, tout qui est na biso Gauthier Mascos avec la maison de production Enox Production au Aobetsa, Robinho Mundibu, l'homme à la peau blanche, à Robini Sami son ami sur les 7, donc les 7 juin, Robinho Mundibu à Rosala, le théâtre des gymnastes Maribel, héritier Watanabe, le 24, le 24, Tozawa Nana Goga, la poule gâteau, Toto Erina, Babi Toto Yatembe le 24 mai, l'homme, la scène musique. C'est quoi Dôme de Paris, histoire album Chemin de la gloire. Voilà, le loyo Robinho Mundibu et puis Ferrego la or obet na ING Arena na Belgique wana les 7 Robinho Mundibu p date na le 7 juin. Par rapport à la date on a ndenge tutani manike impression na auto okolo bani leo bato ba benga ngo fara babunda kaka bonne chance na bango mbali babunda kaka oya okoya to seki oh ils ont bon oya ofute to seki oya okoya kaka ba supporter to sali. Oh, c'est Robinho Pele qui a qui a King fallait pour parler Rey Mago alors il a peut en souper bah soutien il fallait pour pas tant soit posté peut concerner aloba qui a sa PC featuring avec maintenant sous nazo qui featuring compagnie zo circuler tant sous cette fois-ci il y a puis tant soit postulé faut il a peut tant sous il y a un concerné les qui ont la paix balela na coulisse bon oté yimo ochefa fa kuna yimo so blessé ba wa yo ça makasi biso to na so supporter total comme ça mon occasion pe ya ngwana comme celle sous message pour bien ya otala au lobate total ka ndeni ni kendele na pesa jogo d'Italie na pesio bambote ebele Angel Jogo italienne na peso bambote voilà. Bernadette Masengula Blanche Mamina Kalume bambote na yo Karine Bekam bambote na musika Orota la biso Guy Basket des continents je répète encore Lionel Bossete la Poulga bambote na yo ebele honorable Landry Bisidi Ndoya Mokonzi bambote na yo musale bosala l'homme d'avril li konzi protège babiso ki ba invité o te koya na biso bubuli yondela li konzi protège et puis soki oye te se ko exista te li konzi protège l'homme d'avril na PC bambote sous les kauka par jour ya gâteau ya chantilly mobile ya pembe ya suki linga sous les kauka na PC sous les kauka par zouzou na PC papa idi badiata motema na roduka bambote belé. Merci beaucoup Manique de John d'être là présent. Merci. Et puis tu souhaité joyeux anniversaire na DJ Jires ou fêter anniversaire na le 4 avril donc le manager puissant ya Kinshasa wana donc soirée groupe bongamara bozara déjà alerté bozanga te ba surprise et kozala wana ebele donc voilà le auto ya Manique de John ezaki na ngote poto insulter bat ezaki na ngote poto condamner bat mais monsieur le loto lingaka to tourner ba réflexion na biso tomeka ko analyser ne pe ba kulutu baloba maininga na pamba te ne pe baloba koto soki kieboy poni ba condamner ka mutu poni pe ba olatisa mutu yon to lingaki tomeka ko
pousse à makanisi na biso par rapport à sujet na bato pe ba oya koloba mabe na bato pe ba oluka ba salir. Donc tout ça là qui analyse na biso bon mais kako tenir biso pena rigueur té donc voilà tous ensemble na papa chéri et puis na famille il y a moi na biso Océane les qui na biso moi na bino Koko na bino Océane Piana oyo a précédé biso parce que liwa ezanzela il y a batonio so to yaki na mokili lokwa ba passager to les 4 zonga mais ça la capacité moi na na botité asali makambo belé té a kinde biso boy donc voilà nzambe kaka a yebi donc biso bato mokito na biso loko lobate merci na ba balanda image pro TV merci na ba partager ba tirer ba commentaire ba benga pour une amélioration de la chaîne donc voilà puis chez qui mou yabino soldat to yaki tout ça musala merci l'équipe technique mobimba ou tenir biso compagnie du début jusqu'à la fin merci na ba sponsor ba nyo so ba soutenir la chaîne oyo ba tirer ma bolongo na bango na c'est pour na rebondir pour la chaîne oyo ekenda liboso merci na prophète Messi Mbala na pesi bambote bana cité des aigles à Fimbala tout pour ça wa Jenny Kabas conteneur ya forme pourquoi pas salon mode à beauté Rick mode à beauté c'est gâteau Nteka Chain Tamboué aussi le coiffeur un restaurant qui est au relié à Paris Diri Pierre Marie Curie à comme la ville chez Chiquito Papa Paradis donc ba mbote nabino héritier Kankonde aussi j'étais sali Kennedy Chiquito ba mbote nabino un vin nabiso Frank Poutou restaurant FM na 68 rue Émile Zola na besoin bana besoin Nelly Mondouka dessin animé tous ensemble Ivan Pongo Nancy Luunga depuis l'Afrique du Sud et puis Pichu Bilodi la famille Bilodi Mobimba Jinan Saka oncle Blinto Mazoa